mambo nyonso oyo eza dossier. Kombo makambo oyo tofungwa dossier. To banda na numéro 1. Eza dossier Fally na soi-disant, parce que je ne confirme pas, soi-disant ex s'occuper maman ban s'occuper likamo s'occuper légitime soki je sais pas, et un dossier na bango. Ça fait un temps nga boyebi na sala émission na ce marque tab on ozon asima poto ko ma place to ko milelo yo funa za merci on se na pété ba câble mambu sous l'étape et sauter na sala émission na ce marque tab pour on doit que na lingi so polémique na motuté et puis na zo ki ba conseil wana chaque jour ba na mama bando ko tsana ko ko bisanga mami ko ni na poto mami to bo polémique mami to bo era na ko to no ba mama autorité ba za kité ba on so ba ki no ba na membre avant ko ba mama autorité salama ba on so ba ki ba na membre ba de ko bisanga mami to bo polémique to bo aussi ko ni na poto ba de na ndo sa no ya sisi mais mama na nga aloba na nga na sala vidéo excuse no ba na tiki polémique na ba tout ezala bata maison mère wenge BCBG ezala quartier la terre ezala donc ba orchestre nyonso na bana tika polémique vrai ou faux pour nga veri na tika polémique ça te que non côté la Fally parce que naza na intérêt côté la Fally on manga pototé là je suis en Europe mais na bon ma Fally té na koma Karim Mokonzi pour na Fally té n'est-ce que rien à voir na Fally nga na osala étant que humain na moni que mutu oyo a lire donc na aza innocente conscience angebi ke mambo eza elokuta na kotika tena zela mutu akota na sama belende na lobaki na yebaki likambute même devant Nzambe na oza juger na bi yango faki na kate hémorragie on faki na loba vérité quand même ba yebake mambo azemi ezate bolingo ezalate eloko ezate eza base bazo créer pour na ko faire chier nana na Fally bref. Oyebi nde to solo là non na téléphone parce qu'à chaque fois to solo là non ma mari fa to discutera toujours. O luka ko convaincre na ndengo linga ki je na bisa ki na ki catégorie ki ko ki ma mari fa na ton wana te na ko sala sentiment te Fally ya na ngati. Kofi papa na ngati. Nga na sa musala na nga eton que YouTubers côté na moni mabe na lobby. Et c'est la même chose qui eza Fally mutase mabe na yuka suni te na loba. Ce qui pesa Kofi na loba. Na na droit wana mabe ce qui na manqué ton na fingi. Mais ko loba je droit. Et puis, il y a des danseuse na prometa ko oui maman mo lande na makambo wana. Otindela na vidéo même ndenge yo moko loba na voice. Na tikala otala te parce que je pas le temps. Mais malgré bongo après appel il y a Sandra yo tindela na ba voice. O ba fi oyo ba ndeko ko finga tata Tina oyo e mi maso ke ba leki. Il y a la dame en question. Ce que baba leki n'était le lobo baba leki n'était mais ba voice wana mutal bo sotindela nga ya Sandra yo mto tindela nga pour ne pas que tu ba kombo abatu ba voice yango numéro yango kombo yango ba voice yango donc avocat na nga exaki nga avocat kusi ya ba voice non donc ba voice wana yo mta doso tindilanga na yo ki ba voice et loba na kati na tata na pe en répondre na kuna pe ba leki ya cette dame là ba ofinga otindelinga na selango analyse na côté le ba fiwana na boya oyebi singa polo bi que Karini nga na yebi la fille totanga na ye tokola na ye mona bato za fi moko malamu nga na koko sala même beaucoup tana ye défendre ye tala ndenge papa bana na zotika na ba fan ne ba finga ngamo pe na bakisa liloba no bi mais soka zotika na ba fan ne ba wari ba finga wana ensemble be alors que comme tina niveau arrêté aussi longtemps bana na carte yo boyebi singa voilà. Comment on a un problème, il faut beaucoup de sanga. Donc, nous beaucoup de sanga kobai qui n'a bino ou quoi? Non, beaucoup de sanga, na babata, tout le monde 600 ans na YouTuber. Na boya, na boyi.
Et na sala ba polémique mutatinda ngati na sala na sentiment na nga mutoko forcer ngate na bona bo. Et si li bongo. Et si li bongo na ebiso ke non sala ngote. Ya sanga on komela nga esuto lobisa nga esute. To vendre na oyebi ke nga to sola presque tout le jour. Mais to sala ki na yata ba 3 semaines to ba 2 semaines et demie on komela ngate. Brusquement mbala moko même pas bonsoir. Oyo tindela nga ba vidéo ya cette dame la na zeni. Pour on y en son non l'exaka ba masolo eh. Yango. Ba vidéo ya zemi yango. Yango. Otindelinga. Même pas bonsoir. Nathalie. Par après, na répondant pelote. Et Nathalie nga mo de monter mes panzani, je me suis dit ah, mais ba fia mo bon ba benga ba biser mes ati ba créer base. Mais oui comme il y a ba vidéo na zemi. Na bité ba zemi obiso soto sala ngo. Lobi on bomona nga na chape zemi na sa vidéo pas manger ki bomona to bomona te. Pour ma ba zemi o te biso soto sala ngo. Moi je ne parle pas avec Fali. Na solana Fali te. Ce n'est pas solana yene ngepe na plus que Fali yebsanga vérité. Mais na solana ite na yeba ki vérité parce que bango ba bando sa mamna ba contacta kinga. Et puis yebsanga Karine yo soki otelemeli Fali mukile ko yo ka yo ko sala go bien o ko liambo ko ponti to okene na ba justice net okene na makambo en même temps na justice et en même na justice et ko ka dédommager biso era ko dédommager oza na parti na yo ko lia. Nathalie Kenga na ya poto na ba mbongo makila ba tuti malam na lia mbongo na yo senga na YouTube ba kabila nga mais non ko nzima te ke mutu moto nyo ko la mutu pona zo mbongo na eleka na mbongo ni mbongo ya na sukata na boya na nga donc pona koloba okomaki na nga malili ondo loba na nga esute oye ko benga nga mangambu ya Anya sali émission. Karine landa vidéo talandenge Anya batindie aloba boy. Ndenge po ebisenga na sa émission ezaki na ndenge ke na kende pe na JB mabe. Mais na se ressaisir mentali ah JB c'est mon frère en fait. JB na yagi bayana ba. Natali ke ngama ba polémique na tika. Donc c'est fona ke na mutuli kolo se ke za Anya. Donc on va se aller s'acheter. Nandenge bisenga na kina Anya nandenge côté lenga dossier JB nenge pe na kina papa chéri likolo. Mais tellement na tika makambu wana so na kina posa succès na lobsaba nenge na salango. Mais là na posa succès parce que jamais na posa na ko stable. Na sa mambu nanga calmement na posa ya polémique té na salango pendant 6 ans na yebi polémique. Et puis ça na bandango siko tous sans mutunga moko. Donc na banda pe na kena otina suka. Na ba musicien na moni na nga mise monte question na ba dine guerre organique te ba obate la ba réputation na otanda na YouTube loko asinga na otanda loko bilamba na singa elekate muto azobenga ngamba asuka ko benga ngate sina en plein direct ba makaka abo benga ngani nyongo yo pianga kanda na mamuso bo na courage otala nga omona na direct mo benga donc confiance on que yo bo yamba OK. Donc, pour le bac, Nathalie qui oh, on a un problème, non, on a fait rigoler. Tous en ont battu. On a un problème, on a fait rigoler. Mais les gens se fait rigoler, on a tes appoints. Pour un dimanche, c'est l'émission, yo, patron. Pour un dimanche, c'est l'émission, yo. Est-ce que na finga fait? Na finga été? Je me suis dit que ils ont opinion, mais on a ça sentiment, na été. Oh. Bana na bino mo boti basala ba sentiment na bino batata na bango est-ce que ngande mama so bota kinga na papa so nenga kufanga na ko sa ba sentiment na bino mais non miseni na memanga poto na nyonso nga sali po na musique nga Karine est-ce que na lia tambo na musique nga Karine non nga liembo ba chinois so ezana ba ki penza na musique est futate. Naza journaliste à l'émotion la musique est foutinga parce que on a sali hôtel c'est na film on a teka na réputation on a code donc na télé melana bato ba ko télé melate pour ba wera on a ba fali na Afrique ba roi mais on a télé mela bango
libunga mekaki ana makala menga bima ki chassa na koma présenté donc pour na kolobaki parce que na oyiba place ni yonyata alors bon ba so démoncer longwe botika kende so azongi azonga 7 fois donc ce bolingi rando ya mbalo ko ekozala penza ya 85 à 80 na ebité toke musika ngana na intérêt te kena kina mambo na justice pona zo mukanda te na lingana nga kozwa leo na mutoki ya mutu te na lingi te. Et là, conseil, il va te mais ma copine justice, tout ça, il y parce que malgré ma bise, ma lame pèse à la qui. Alors, tout à l'heure, ma lame, tout à l'heure, ma bête, il y a beaucoup obligé à te. Oh, bon, ça n'a pas qui monte, ma bête. Bon, on a ban, mais nous, on va finir fali. On va finir fali, bon, ça là, bon. Bah, ça n'a pas abonné, Billy, bon, que ça nous calmement. Pourquoi kanga? On a des beaux fingers, bon, on va imbécile, fali, te kanga des fona, on le bilabino. Non, n'a l'embit. Net, il n'a pas un sac, on a l'embingo, ça dit. Comment ninga Karine on s'arrête. Et puis pour le moment on a besoin de vérité. Déjà à ma grande surprise si ma mari fait déjà benganga ma mari fait tu comme on a niveau benganga tu on enregistrer nga pour enregistrer nga tout comme wana yo on ko benganga ti si ya Sandro benga ki nga to tindi ma mari fait ebele pourquoi et pour ebinde na solana pour des jeunes, c'est ça qui n'a plus dîner, c'est ce qui a plus dîner, tu vois. Tous à battre. Yo t'aimes ton corps ça, moi. Yo t'aimes ton père, ça dit son image qui est, mon fali, moi, dans la bino. Bino, boire bien à fali. Mais entre temps, bon combattre na CCT, moi, mi bali. Bon combattre en face. Bon, tu connais Kassimana. N'a pas m'ta les questions na Simana, n'a tena chebo, bolik. Bino, mon bolik, bon que vous n'avez pas. Bon, tu connais Kassimana, ngati. Ma mari fait au benginga naki olala na kuti ba appel manqué na numéro na nyonso. Je me suis dit peut-être un problème. Si non solo la na yo. Et bien que ba ozo enregistrer en place ni. Et on tout na maman. Et puis voice au bimi si wana avant ko bimi sa mozela. Na moni c'est ça Toulouse à sali na kini. Ba yambi yo patron. Batunyo Karine leki na oto mwana na omoni de yako tuna ke Karine est-ce que za mwana to leki ou ngako leki samaluba heureusement ou raisonner parce que yebi de quoi je suis capable pour tout le ngol baka en fait nga mambe matanga ya batinde extra vidéo wana na sali ki mwana malamu na WhatsApp na tindelo extra vidéo. Bonjour patron. Est-ce qu'il y a un problème? Comment vous pouvez nous répondre? Il n'y a rien. Ok. Parce que moi, je sais que au jonglenga, nga ko jonglenga eza pasi. C'est une musique à Congo. Na yebi yango lokola, nde na yebi ke na lati caleçon noir. Nde bon na yebi musique à Congo. Que au là ta pantalon na omona na kati na couleur boxer ou latine na yebi musique bongo. Donc na musicien moko te ya Congo ke jongle nga te nga so na zana yo bien na respecter nga obungi na bosani tokei. Po nga musicien monta me nga poto nga musicien monta sela nga likambo grave te na banda kuna ba mama nga nyos ba fan na nga. Donc ba tu faut respecter ces machines point barre. Et on lobi na nga bongo problème exact na tiki yo pe bongo. Ngano tona no ba guerre froide yangana na yo. À part no ba makambo yangana ko fi auto solo ilati. O yangana yo na. Mais ba bien autant. So ngi ba baye ba moi je suis prête hein. Nga réputation. So il faut ba baye ba moi ba bongo. Ngelo ka sike zati. Et puis on yoka ba makeli lo vidéo ya Karina Mutakala ngata ba bimisi vidéo ngana kana libele penza mo libele andeza. O nyonso mbuma ko to ezaka noir ya kwa pamplemousse. Donc ba bo sepe là comment on ngo. Ba kutanga na penya ba mi balika. Non ba ngani ba kutaka sexe ba basi. Siko ya sikani. Ya siko ba mona te ba mona ya sikani. On ba faux débat. Côté kuna ya ba vidéo ya Mutakala na leka ba niveau. Faux débat. Tozonga. On a le bas. Maman, mais au bingo banjo tout nanga makambo. Na sagesse, na répondre que tu. Tu oses tout nanga ba ebi singa ko bimana yaya. Yo bimana, oyo tout nanga combien de fois?
pour voice na bobimisi na moni bokati te bokati bosema benga na ochela bino lo mobimba po bosali na moni nze bongi bo sa nze ko timba te bino boko timbela ngate nga faut que nga en fait bozana intérêt za nga bien vous avez intérêt pour to longa na mambo YouTube moi mambo ele kana na via fali to boye ko moleka côté kuna to suka en tout cas vous avez intérêt pour nga mambo matanga pour ça na pété câble mère oloba français boyebi mère kuna parler oloba français pour yon linga les moi genre nana pour ça l'objet français te siko alors frein cause pire vient na pesi mutu monopole te ya ko diriger nga non o donc vi na mbanga na fingela bino bino bo sela ngani et puis ti voice wane bimi c'est réellement bino boyebi côté voice uti te na zu courage obenga ngati pourquoi bobengi ngate pour ngaya na mona ki nani patron au salaire mission na Vincent on go sané to tenga na zongela ki na WhatsApp na tuna ki donc pour na lo bakina ki prêt au sali semblant comme d'habitude ça peut raisonner ba tout nuance sauf ki yo ma marifa donc raisonner ta makambo oyo lo baranga pona fali on a numéro net benga yo yebiseko eza mieux wa so pe tata moi sine po ya mona kofi yo tata moi si so la na moi o so na ngandeni kimtema mabe fali to ba makambo na fali wana mabe boye bisaye ngana sa porter parole à falité c'est ndena oki kanda na okota est victime maintenant na oki pe kanda te donc boza na banzela nyonso yo comme c'est maloba image bo la biso ke nenge ba misa wenge ba beba na ba papa bango bino boaka bien alors bo la sa ka biso ngote eza penza réalité voilà to continue après mbala moko donc pour nous le que nga ba mamboyo banda e bandi ou bien na ndenge ezosilela bino surtout machine oyebi que na si na ba mambo polémique na boyi na koyoka nga mutu sonité na sa pe sentimenté ngamo déjà na lobande na ndo clasher sur Fali. Non, c'est la montée qui me t'a dit dans ma tête. Mais malgré que l'autre dans ma tête, mais bando soutenir là. Oui, ma musicien. Preuve que moi les bossons dans la salle intervention, il y a qu'au défendre nana. Dans la salle bino là il va tenir personne qui n'entend pas leader, ba bengi na mi bali. Ba chino boza to bozati. Na mon bino na ba commentaire, bo se manifester. Boyo kato so na kosi. Bo ko mapia ke mani o kosi. Ce qui n'a pas si le bas mami le bas ngoto kosi na loba na bino elle na défendre na vidéo elle bosso elle n'a pas que défendre c'est trop dire il va na côté là qui non côté les nani si na ndé bolala bo créer que ba futa ngambo non na yebi ke zamba li bosso bo kokende changement wana té c'est parce que pe na mona bo même makambo na niveau moko ya mabe ce qui c'est que bo même qui on a niveau il y a bien polémique à la limite vous savez les mutide monsieur Sylvie Nengena qui peut-être mais et comme dit bon mon amour tout sous ami ça la mabe donc en fait et comme on des problèmes non bon au pété côté mon takou fa que ça rappelle na mutu mo pas mimarata sango biso surtout ça na ba qualité biso so pe to na ba défaut donc cause ba défaut na entendre to tanda on a YouTube police moneni kwa nzima ki fali rien ndima fali so ba pesi o fali era na tenait aux oreilles les non pas comme des pipes de oro de ba change de ba chichi pour ba benkle e côté ndenga zala ndé na zwa ka ba pesi ngana yo to zwa to za rapé ba to er moko voice se retrouver na YouTube ango côté oyo bokati côté oyo tangi ba kombwa batu nde côté tangi po obimisanga nani non mama rifa ngana ochongo sko mobimba ba yo ka mobimba ngamo déjà na mona éclairté air de jour tout na ba ebisinga sola nanga lokwa mama na mwana obima na yaya et ambrienga déjà mais tant que maîtresse obike ba question na nyoso biko dio ata wina noté wano yebi po na ocha siko mukili yoka na wina no ozuite parce que mambo YouTube eza mamnanga atande na utenda kuita pongi lobana sala ngo exprès na yebi na ke ata enregistrer c'est loté mais on a ebe bitité parce que na ebe déjà que ngana bino
N'est déjà bandé qu'on marchait tes pauvres vu que non, on va véritablement fali. Naïbe déjà que si ya Sandra Bengite ti o Benginga il y a Sandra Benginga ah Karine a dit qu'il y a des membres musique pour répondre à ma beauté peut-être il y a une film qui est naïbe nanga. Non ça cas de aussi parce que nandé to zala qui nandé to misana même sur photo kabona. To kabona ta ce problème est ba tout que ah bébé na Karine bo wela ni ah Karine a déconné ça les boy. Mais c'est to kabona pour mambo polémique na bino boire na fali. Lungani et kolungani. So ya solo to ya lokuta ka conscience nanga. Ne bino neto yebi so eza solo to lokuta donc on va question na non prêt kutu ya kondima na likambo eza solo na lokuta poka to ke na suka na ndimite ke bino boza prêt ya koma na niveau wana alors ma eza non na makolo to sotango to lukate koma na kingo ponga na siri bino wala inga te komi na kingo mayo emelanga te na nanjaka makasi emelanga te ekomelanga te. Bato bopesaka ba conseil bato ba analyse ne bomisana ko finga na ko kosa makambo ya ko bakisa non lo bana lingala je crois boyo kapé lingala bien ndenge boki okosa ndenge boko bakisa ndenge bosa ba analyse bosala na bino ba journaliste o ba otinda bino bosataki na ngabota nga bien na chaka choko makasi et puis bino nyonso nde bozana na YouTube ko banda na ati na Z butotel mananga na guerre azati po avantage nange kozala bango ba otinda bino menga eno simba bango moko nana ba place na simba na ofina bozana maloba te alors bon meka na bino côté na ba analyse la ko muto ya na live te ke Karina Mataki alobinga siko kofia tininga te na ye mon patron bi ana journaliste ata moko te otinda kini na poto na mélanger bino na bi moko te na côté si ba tutu na ba vie na na ba sœur nanga on y a ça na YouTube asimba micro au moins on a un ngo on se no bien explosé alors bon ça ridicule pour na ba respect donc nous t'ami bien d'accord là on se bati jo finga Karine la ni chaka kaka boya pour nous répondre yoti non solo na mutati ndio si ko soit ça vient non toi ça sert non protéger vous avez intérêt OK boza suko boyo ka voice c'est réellement ngaso qui font na bim sa voice hein potina ndoze l'appel na bino botu pour nous comprendre voice c'est comme na YouTube bo benga ngamo na yo kamo esanga nzoto malili parce que non qu'on s'attendre na mutu nyonso enregistrer nga sauf mama Rifa et puis yom to benginga yom to tuna nga makambo na mai soki pa simba ki c'est pas comme place à komi c'est que biso peto ki osimba to koma wana mais que ba te ke yeso simba ki sine akoma place à komi nde photo to kunde mobimba te le lo so peto boy fallait ma ki liboso nani o ki liboso pour ceux qui sont obligés fallait que liboso so yo pe ko fe ngo ki liboso ba wario ba boy faire nga ki liboso pe ba wario ba boy héritier ngo ke yo ko tona ba fanté bref bato ba ata na mwa bato ba boy finalement dans na Congo biso to zaka ba les chèques total aka ba Davido donc biso to yaka vina biso to yoka anglais ba P square ou il faut to zapper na ba faire na biso na ba famille na biso ya biso moko so to yoka na te to suki sango anga Congo libanda ta allô quand il y a internet c'est ça ou dans le bac vaut mieux que tu ouïe ou l'ouïe tout s'explique moi n'a pas de système moi attends comme n'engé bimi non le baranga comment non répondre te na comme ko répondre kala te pour na ba fan nanga ba lobaki ce qui n'est question tout ninga ki ce qui ndé ba loba tant tout se faire hériter ba loba na te ça pour nanga ya lokuta et puis lokuta ba loba naka ba bango ba monter le kin ba na ba podium ba loba na te wapi alors il va comment le ba sikoyo liboso ba o ntango kenda na voyage mo kenda na fere na suko land suko Allemagne boye yo kenda na fere Hollande ndeta ngwana ndi basura te po yo biba na fere afende to mona ende to yo kana internet bon siko we wana bakosi papa nanga wana papa nanga vie nanga jamais Ziba ya
te ka bembe na poto tele lakini na pibana na ba misi me ba otangi no ba kombo wana eti nani kazi wazee kwa Zosa te na inga pe mikulu te Redi bango pe te mama refa na inga na pe Inos nana Inos a frère mama Inos na lingambi kumbe nani Gez nde Inos a moi leki nanga oui te wana leki nanga wana Inos leki nanga na telu il faut que le banane chargé. Il faut que le banane chargé. Vous avez moto? Que maman t'a aussi un téléphone pour acheter. Téléphone mon na mona yo ya mukulu wana zo sala live mama pe ya lali na epezo la musi fo bote ya sio zo ibisega ki yo mama. Tenga tenga la musaki. Yeye shaka. Et encore le bapon la chérie téléphone mon côté et on a fait paquet sur la charge mais qu'est-ce que à solo maman il fallait en rappeler ouais nana maman problème est bye ok merci sacré bisama Sweetie. Oh, sikoyo. Oh, eza sikoyo sweet ya voice oboyo ki etambola. Donc, pour le loba, au moins, on a che a. On a che. Na kati kutu na parti ya kofi. Ose na che na parti ya kofi na auto sola ki eziki. Donc, quand même, beaucoup comprendre, malgré bosali na bino ngama be na ko bota courage ya ko bloquer clip na éviter en fait on t'a bloqué clip na nga ki ape yo ya Sandra te na ke eza Angelou au moins mambo nga to na ngona na kofi nga na kofi moi muke na Sandra o to yebi te alors tika na suko regretter tika mima pardon. Au moins, quand vous avez YouTube, vous avez un théâtre, makambo, penzi, ezaya makambo. Tant que vous avez une vérité, il y a un courage. Il y a un chang privé. Zone sang. Non, je l'ai en sang forte. Zone sang, ils vendent la caravane. Pour éloigner la carte. Malgré ça, man, bon, on confine, on a un problème d'être zone sang. Sinon, tu na piéti samedi. Non, ça, on a un live, mais on le laisse en beauté. Quand on a vu la cause, on a manqué de respect, on a dit la vérité. Donc, pour nous, si on a voice, on a eu besoin de et puis, on a pu nous dire que malam nanga, na mambo to loba ki ngana yo mamarifa, o to loba pour na ya kofi. Oui, bi ki na chamote. Pour nous protéger pays yo. Oui, bi nezarat. Bande ko ya basi, balinga ka basi bande ko mi balite, pona ninyo. Mama na boy kote wana pour na boy esa sujet et comme un dossier to batuno makambu to basa boy alors jusque là on la sabino ki moi na malamu na toujours reconnaissante na malamu depuis nous sanga malamu na pena sabino malamu soki eza parce que na défendre fali des problèmes c'est que tozara na biso na problème pour ngapi na vanda on a te attendre na fandi bina mona les longs moko olinga nuire vie à faire ce qui est la polémique à musique na okotika mais c'est comme une vie ndenge benge ba toucher vie à fali carrière ne nontika te ce fona loba no ya ndé na sala na fali non sala na faire ce communier lobby kuna c'est que comme ni mwana mobile mwana oto yemba na wera comme ni nani kwa bengse wera concert mwana comme ni nani boko mena comme ni ba komba ba na ko mo bunga bunga mwana otami somero yebe pour nité. Donc on va faire polémique normale tout ça na biso mais il y a que comme tina monto a monter là wana na ça na ngate na za d'accord te ce qu'il faut na boya mona wanga na ce il faut na loba na pourquoi pas na ça ngote non tout ça na ba polémique ezaka normal ezaka te que tout comme tina ba niveau toucher parce que eux comme les fali wana ezaki vie na ye carrière na ye
to ko biso sauter to sangler surtout que na mambo les attaques to yebité o de vérité que ça lokuta donc ne loko bo créer un problème nyonso ngana bo bongi na guerre pour kaka ngana défendre fali na makambo na yebi ke na lo mambo solo po bande confiance na ba contacter kinga bolobi na ngana ndenge nyonso déjà Kofi na émission à qui nous a sali et pas Vincent Toulouse à l'obini à sololara na mama ba na fali wana te mais ma mari fa na voice wana obini si yo mo l'obini ba sololara na Kofi ba benga nanga parce que ya Kofi a bota so ki pe na camarade ne donc on il y a déjà 2 maloba et ça déjà 3 maloba bino mo boyebi vérité boko tisanga tenga ko mona nga ipupa te nga ko mona kari mo konzi na saka musanga na bondeli na sengi pardon mukile yoki po eno ya lisusu erna ko ya au moins un oya au moins c'est un caboli ba problème au borozwa et ça ba morceau nous n'avons pas un morceau pour nos cabola ba problème na ba preuve na lingi na ngate voice wana ele kanga na tikalo bimisa mote donc ma mari fa soki poto soleil kanga non soki yo tem to bimisi nga batunya so ba bigi na ozo iPhone asika batunya so ba yebi donc pour nous baki nous notre iPhone à 6 kabilo on a sur qui na téléphone na batindi ah pour batinda ah bacha toujours dans ordinateur donc ndenge na okiko condamné oté je me dis 2 fois ce que za yoté tant soso de batinda bilo na téléphone mutu ango garçon ngo mutu asali yango garçon ngo pe o asali lenga mambwani pe mundibu non me poser ba question donc pour nga ko baki même ceux qui voient sur un bimi côté na yo soit même ceux de côté nanga aussi longtemps on a idée nanga mabité o benga motu nanga Karine ah non qui voit nanga notre sola qui mais au sali en moté et puis Kofi na mambunyo so ele kitio se émission na ba Vincent na comélio malgré on a des problèmes de on a ba girlfriend de son na comélio poliment pour non tout répondre ngani problème exact ce que ce problème exact si vi clip to sala non et comme privé on ngol ba ki oser informer te omoni ba je wana nga nazana no wenge na kola na 12 na yebi ke même Angelou même Yasson na droit yo c'est l'autre son yo patron s'il te plaît non comme na niveau moko mère oloba français na lingi kukunate nga ko kana ba malera batute nga sala na makambu natala mana créer ba base na nga mais ya ko sala mutu penza passe na mona ke mutu olela kuna nga eza mutema na ngate alors na lobi mingi bato ko comprendre bato ba analyse boye ba kota ko boye ba kota ko nyata bo pousser ngate na bi bato musu ba raison ko fito ebisa ke nini mwana yo ko lobi sete to ko yemba netala lelo te kolobisanga la qui c'était que vous avez un problème non kotisa ma so écoute faire écoute to zaka na bien pe vie na so écoute yé al nanzima ko to alobisanga te pona solana yo na manka respecter asala choix na ye donc on va que so on va fali so yo posa di choix olobisanga te il y a un problème ta nga problème ngeza ka ke kati na na kimia na bike na problème affaire te na problème falite na problème profiter na problème nga problème na ngala surtout on a problème il faut na ba problème non de to rabasi na mibali ya babolingo na biso oui wana na konzima ko na bolingo na za mutabazu e matake kitara na tuna makamo mais so na mambo musala te na lingi na to za na ba problème te na lingi na za na ba tunyo so bien mais so to zonga ni basi na mibali kuna to tuna na makambula kuna yaya za tele ki azati wana y a pas de problème mais na musala nga na bo nga Karine na bo na nga ba problème na ba musicien na bo ba polémique na bo ye matake kitaki na kofingela mutu te mais koza makango ba musicien nde na lingi to tikala basi na mibali to zaka bongo to lala na to la mukana OK bye on se voit plus tard.